Ntolo ba caméra lo kasa ezala te. Bon ya population jema ko le mo population pe biso to nyo kama te to lambati. Ba papa ke msala mbongo e mona te ba mama ke te ka mbongo e mona te. Caméra le mbongo population poani. Ya lingi mbongo population ya voix mana libote na biso population to le la akend asala ta mila ata fala fanda ka kuna. Ba don se biso ka mbona biso ya zo ki po biso to zo ngande to salaki. Mbongo isa bien te caméra ke le biso mbona ndeni. To caméra ke libela akenda ke va so ba ke libela. Po lingi mbongo biso bonga ta limbo biso ke liboso te caméra ken. Soki mutu acho sima na ye oza dikabi na ye elingolo bateke no oza na ba privilège soki ya nini. On a disconfié pas Ogolia Ogomela. Mais il y a des choses à faire, il y a aussi des choses à ne pas faire. 2023 ya koma poiza na kati ya mbuku kame azanani. Président de la République balien c'est il faut ko kata yango. Pozo ko nous yene ne rien na échec. Alors biso population to kota la caméra était à la longue, to kota la yene autonomie comme président de la République comme kambina biso. En tout cas vraiment to senga balien c'est bon faut président de la République akata yango. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, chers internautes. Encore une fois, c'est Annette Chituka, votre humble servante. Mesdames et messieurs, je vous signale que vous nous captez sur Cléboa. Grand merci à toutes les personnes branchées, connectées en ce net moment. Grand merci à tous nos diasporas à travers le monde entier. Et je profite aussi à l'occasion pour vous souhaiter mes sincères condoléances à toutes les personnes éprouvées à travers le monde entier. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez bien constaté, aujourd'hui, tout ça, les mois de sur le terrain pour tous avis à population par rapport à l'actualité. Il y a arrestation, il y a directeur de cabinet, il y a chef de l'État. Et un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Herman Emporio, garçon slim. Grand merci à toi Lady Boss Pichou Mangaï. Grand merci à vous de la nation, sans oublier Maman Mapassa, Irène Mwanza. Grand merci à vous. Mesdames et messieurs, restez branchés. On se retrouve juste après. Papa Nabiso Yambi, arrestation, il y a directeur de cabinet, il y a chef de l'État. Bon, on a reçu ça, c'était depuis hier. On a entendu les gens parler concernant l'arrestation de M. Kamere. Bon, Tolobaka, qui est au-dessus de la loi. Nous connaissons très bien que la loi est opposable à tous. Ceux qui ont celle Mabé, au Kangayo. Moi, étant Congolais que nous sommes, tout ça n'a pas ça président de la République à Salamoussala. Ce que ça, c'est ma président de la République. Vous êtes censé aider à Salamoussala et ne pas t'indiquer à Sala devant fiasco. Parce qu'il y a des gens qui s'attendent que notre Tshisekedi a fiasco dans Mbokao. Nga état congolais n'a pas fier parce que notre pouvoir c'est un sujet congolais. Né et grandi au Congo, abotama na Ngiringir, atanga pe na ba internat ya ba Kimpese, atanga ba collège Boboto, c'est-à-dire que si c'est ça c'est normal. État président de la République il est, biso ba Congolais tous censés ya soutenir. Il faut battre ba keloko moko. Soki mutu acho sima na ye oza dikabi na ye elingolo bateke no oza na ba privilège soki ya nini. On a disconfié pas Ogolia Ogomela. Mais il y a des choses à faire, il y a aussi des choses à ne pas faire. Président Nabiso Fachi azana posa asala pona mboka o. Nous connaissons très bien que nous les Congolais nous souffrons. Même les morts savaient très bien que nous les Congolais souffrent. Batu baso mona keloko la Fachi zo sala elo côté le président Fachi c'est le côté. OK. Entourage na yezo bomai. Osomona. Président Fachi batu bakondi maete pona nini? Pour entourage neza mabe. Balobaka nini prophète chez soi. Batu bakondi maete pona nini? Pour entourage neza d'abord za mabe. Arrestation à monsieur Kamere, moi étant congolais, ça prouve qu'ici au Congo, il y a la justice. Vu que la loi est opposable à tous, nous voulons que M. Kamere qu'il puisse être condamné comme tout le monde. C'est ça notre souci. Un mot pour la justice de notre pays. Je n'ai pas un mot pour la justice en Boka. Nous avons la justice congolaise en commençant par les magistrats. Tant que ça la prétention de serment, il va servir Mboka. Au ce monde, bakokanga mutu na mabenda oyo asali. Ngai naza congolais, ceux qui na sali mabe, je serai arrêté, incarcéré même. Mais pourquoi pas pour les autres? Ba congolais balobaka que note
na mboko justice ezate biso te bi justice ezali to sengi na PGR bato bakangi ndi bakangi monsieur Kamere bakanga ye ndi bakangi ye ceux qui senga condamnation ba condamner to kolinga te basala wa benga ba liberté provisoire o en détention préventive non en détention préventive cela veut dire ba condamner te ba sambisa ete nous ne voulons pas ça ceux qui senga ba condamner étant congolais ba condamner pour na bambeba na ye donc c'est épais ça madame. Merci beaucoup. À vous aussi. Papa Nabiso Pessa avis na yo par rapport à l'arrestation et à directeur de cabinet et à chef de l'État. Voilà, avis nangai étant que citoyen congolais, président de la République Hollanda adresse na la nation. Alors baki bien que année oyo tout au long il y a quinquennat na présidence de la République, azana posa état de droit. Nous avons tout le monde a aimé makambunyon surtout et comme eli ndeko Kamere parce que azaki wana pona ko jouer ko sakana mbongo oyo ekoki ko sunga population congolaise mbongo ezokota na trésor public ya zozwango azocha yango na poche na ye moko. Donc si on fait ça donc bon, étant que militaire mouvement citoyen, étant que citoyen congolais aussi, donc j'ai aimé son arrestation. En tout cas, ça m'a fait du bien. Un mot pour la justice de notre pays. Bon, justice et tout le monde comme on a vraiment que justice bandu ko ça musa nango. Bon, bien que il y a une multitude de personnes balobi et que ça dans l'autre côté parce que obédience politique n'a zali famille politique n'a ba koloba pona ye ba kotika ye ata ba kotika ye en tout cas tout le monde a vu même ba diaspora au bazar libanda ya mboka ba moni que non justice vraiment et bandi ko ça la musala nango et loko to zaka nango posa na mboka oyo uta ba décennie et les belé na mboko en tout cas ezande yango. Merci beaucoup. Et c'est là qui vient de nini Boyamba qui sango ya arrestation et directeur de cabinet et chef de l'État. Bon, Koyamba problème Koyamba arrestation, problème arrestation il y a chef de cabinet. D'abord politiquement parlant, manière on les a yangoté. C'est pas cette façon-là qu'on doit arrêter par exemple le directeur de cabinet et le chef de l'État. Même procédure. Quand bien même balobaki que non, batebele bazaki nakati ya problème ya arrestation ya makambo ya basoti mutonwana. Moi personnellement système oyo ya banani basoti mutonwana ça ne m'a pas plu. Pourquoi? Parce que eloko wana tikala ko sala manano nakati ya mboka na bisote. On devait chercher les experts ya poto batbasala déjà babiloko wana les mettre sur terrain basala yango même moko comme ça oya biso pe ba yebi ndengani bako ko sala yango et puis faire les devis pour les autres ingénieurs. Mais mettre déjà directement basala nano eloko wana te ne sont pas aptis na babiloko wana nyoso yango nde menaki ba défaut et belé même na ba dépense ba makambo wana nyoso tout. Voilà papa nanga omoni justice mboka na biso ndengeni sali musana ngo malamu to eza moins injuste. Bon, justice, ça malam dans ce sens que les autres interpellés, Moutounion surtout, ou azali soupçonné. Ce qui a Sambi, à Monique Aza Moutimoko à Longi, bon ça va, Longi naïe, ce qui peut à Longi, bon, justice est bien de poursuivre parce que ils ont procédure au justice, c'est ça la réponse à Kokanga Mouté, pour libérer Mouté. Mais ce qui Moutazali soupçonné, dans un premier temps, il faut que ça se justifie. Bon, à se justifier, l'État c'est comme Moutakoye, Bandengeni, à quoi trancher les Kamonaye, ce qui est allé malam, ce qui est allé mabe. Merci beaucoup, papa. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons continuer à continuer à causer avis à la population par rapport à l'arrestation et à DIRCAB. Voilà, tous à Anande comme moi, ça peut s'appeler Avinae. Bonjour, maman. Bonjour. Pesambo, tu n'as pas de sur Bazolandayo à travers le monde. Maintenant, c'est pas là, on a le temps de la caméra et le cassage est à la tête. Bon, la population, j'aime coller moi, la population, peut se tourner comme ça, tout l'embâti. Papa, que me salambo et mon até, maman, qui était comme bon et mon até. Caméra et les bons population pour Annie. Il y a ligne, bon population, il y a voix, mon ali botte, n'a pas population dans les lacs. Félix, à mon até, à mon até, la population n'est pas comme caméra, ma cambassale, il sol à Ken, à Salata Mila, à Takvala, Fandara Kuna. Badon, c'est comme bon, biso ya qui peut biso to zonga to salaki. Moi, ça bien te caméra qui lève son bon andeni. Et là, non, le baka, moi, to biso to. C'est pas la justice, en boka na biso mon kezo salam salam alam. Et ça, malam, et ça, malam, te pour caméra, aller bon la population, caméra qui est libérée, à Kena qui va so qui est libérée, pour aller limbo biso bon, ata limbo biso qui est libo, so te caméra qui. Voilà, mesdames et messieurs, toujours continuer, toujours causer. Avis à population, tous à anande qu'on a biso mobile limbo te. Mbote maman. Biso mbote ba diaspora nyos bazona ndabisa à travers le monde. Na pesi batuna so bazona ndabiso mbote, bonjour, bonne journée. En tout cas, il y a évité ceux qui viennent besoin qui sont il y a arrestation, il y a DIRCAB, herbe qui sont on a boyamba qui. Effectivement, et ça là qui a vraiment bien accepté là qui nango pour population ça vraiment surtout na kanda il y a 17 millions to yokaka
les solos on a tiré l'eau n'engé kenda n'engé se disparaître tout ce que le sucre est battu population c'est vraiment na kanda nango et puis yami balé to ko kalisi sous marmabaso de montant il paraît que azalaki na kati c'est vrai azalaki na kati en tout cas biso population akal ko besoin féliciter président de la République na honneur sazo sala tozalaki liboso auparavant zalaki vraiment pas si ming ya komona mutu munene bakanga ye à la prison mais le comme vraiment ba réalité ya ke osali mabe bakangi au koti boloko toza vraiment na esengo kotala ndeko doli makama koti prison pona mabe oya salaki omona lisusu ndeko fitel kamé ko kota prison eza malamu mingi mais vraiment to kosenga na président de la République ba lien c'est faut ko kata yango pozo kondu yene ne rien na échec alors biso population to kotala caméra était à la longue to kotala yene autonomie comme président de la République comme kambina biso en tout cas vraiment to kosenga ba lien c'est bon faut président de la République akata yango. Tout le monde qui va passer qui bisopé pendant un moment où il y a confinement 2 mois ba futa mai te ba futa couranté est-ce que bino batu yangali ma bozo bénéficier pe na mai ofele na biso toza vraiment na ngali ma processement na Kanluka na quartier 4 toza vraiment na courant ya moi bien mais toza to bénéficier na ngote suite ba concessionnel ba comment côté ka courant ba comment côté ka mai courant ezana ba partie na ngona batu no ba financer pour bazana courant chaque jour biso ba tozana elo ko financer te to sala ba 2-3 jours tozana ba couranté comme à l'instant courant ezali to sala 2 jours successifs tozana couranté bazo pour mettre biso bogonyo comme pour na courant et surtout ngo comme qui est ofeli en tout cas faut ba konzi ba telema ba sala permutation et ba ja ba snel wana courant eko ko vanda mais pour na mai vraiment za pas si ma casse tout monde ko utiliser minga mai à forage par bidon c'est 200 francs ce qu'on travaille raté pour to ka bidon ya mai pour ma bidon mai eza vraiment pas si to utiliser ba forage mai côté ko maraté ba côté pe ko maraya c'est kuna ibmara chaque jour te et des fois na semaine une fois tout complet ko bimaté. Merci beaucoup. Mbote papa. Mbote maman. Le tokiti awa na quartier na bino poto zo avis na bino par rapport à l'arrestation ya directeur de cabinet et chef de l'État. Oui, merci beaucoup maman. Sangwana ya arrestation ya chef ya cabinet ya président Toyoka Kiyango et lobby pe tolanda ki yango na ba télévision. Mais pour na biso vraiment tomonaki eza na mabete. Et ça m'a bêté pourquoi parce que Namboka Nabiso Tinenge président Félix Tshisekedi a eu pouvoir boyer slogan est état de droit. Et lorsqu'on parle il y a état de droit, tout ça comme on que nul n'est au-dessus de la loi, c'est-à-dire la loi frappe tout le monde. Alors mais c'est Vital Kamerhe aza quand même na berère oye a kometaki na vie politique na ye ba détournement et ba détournement nezaki biloko moko et bon mama quitté Nabiso ba peuple vraiment toyebaki yango parce que ça s'est parlé na ba chaîne na radio na koki kotanga ba kombo na ngote ba ne kolobela toujours ba détournement wana et sala ki biso ba peuple pasi koyoka ke mbongo moko ezaki destiné pour ba construire 1000 écoles o ekoki ko servir bana na biso batanga parce que ngana enseignant koyoka ke mbongo na 1000 écoles ba détourner o 15 millions ba détourner o mbongo ya so de moto ba détourner et sala ki biso pasi mais le les état de droit comme ba kangiye ba sambisiye ba meka epé ko condamner na mabe oye asali parce que biso nous tous ba congolais même yemo président de la république pe so asali mabe pe justice pe ko kangaye pe ko sambisaye mais elo ka to ko senga tango baza ko kangaye moi ba réserve ezala aza homme politique ba ko humilier te na misu ya ba peuple faut un peu moi tolérance na côté na parce que ça homme politique mais rigueur ya loi il faut y frapper parce que asali mabe tant bazolo bela état de droit et talibiso surtout même ngandenge na za chef ya veni boye ce qui to tsangisi bambongo ya salongo soki na détourner batu ya veni pe ba ko porter nga pe plainte l'état okanganga yi donc yepe mabe wa sali yango sali ke mema eti na niveau ya justice merci vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Mbote. Pesa mbote na bat nyos bazolanda à travers le monde entier ba diaspora na biso nyos bazo. Na pesi congolais nyos mbote wazolanda nanga na ngonga oyo place nyos bavandi o bazana mboko bazana mikila poto mbote na bino. Merci beaucoup papa en tout cas tokiti awa lelo poto zo a vu na yo par rapport à arrestation ya directeur à cabinet à chef de l'État. Merci beaucoup. Toyebi que depuis avenue un nouveau président de la République batutu tozoluka état de droit et salima na mboka ce qui réellement aza coupable to sengeli asamba ba condamné mais ce qui est kaka mascarade ça ne sert pas ce qui est na bango c'est pas important mais to sengi justice est la juste
que la justice soit équitable na bato nyonso oyo asali mabe bakangi ye ezalaka mpona petit peuple te ezalaka mpona bato bazangi kombo te n'importe qui oyo asali mabe oyibi odotourne okende esika ya boloko mpo basambisa yo légalement justice ezala normal. Mais mpona lelo moni justice mboka na biso esali mosala nango malamu mpo kokanga directeur ya cabinet chef de l'état eza makambo moko esalemaka vraiment te. C'est vrai que nano esalema te mais c'est pas une preuve que justice eza juste eza kaka signal epesami mais tosengi ke signal wana ekende te na suka bakende na procès te na suka tomona verte nango na mboka na biso combien d'enquête bana tozwa solution te ekoma na suka te soki bakokoma nango te na suka ekozala malamu. Papa na biso tomoni premier ministre alobaki ye moko na télévision apesi 2 mois ya mai gratuit na courant. Est-ce que bino pe bato ya population ya côté o ya ngalima bozo bénéficier na biloko na nyonso alobaki? D'abord on est dans la quartier tozali précisément na kanuka mai ezala nango te bato bakenda koluka musika comme babidon tout ça peut-être ba obazana mai ils peuvent bénéficier de ça mais côté mai ezala te disposition ni bazui pour bato wana pe ba profiter na mesure wana président de la République sali donc balobaki bako disponibiliser ba nini mituka mai pour ekoma partout mais awa ngai depuis naza ana monya ngona noté donc peut-être ça mesure etika kaka na télévision ou bien na Gombe kuna mais en tout cas na quartier tout le monde a faisabilité dans le courant. Courant ils ont ndenge ezalaka. Et ce qui est et que ce qui est et katani ce qui est katani. Donc bongo bozo gérer makambo ya confinement ndenge nini parce que la ville à Gombeza confinée awa na éviter ndenge nini bino bozo gérer pour éviter pandémie ou et yepé déjà na mboka. Merci, ce que nous déplorons c'est quoi? C'est comme si la pandémie est c'est une réalité. Mais c'est comme si ils ont sauté. Regardez-moi comme le cas il lobby dans la justice ya caméra. Combien de personnes bazalaki wana? Ce qui pandémie est combien de personnes bazalaki infectées hier? Donc c'est comme si le message ne passe pas. Il fallait utiliser bato basala déjà musala ya kokota na ba quartier. Ba relais communautaire, bato santé, DPS ainsi de suite pour que bangonde baby ba quartier ba kenenda ko parandako. Ce que bimina balabala tu vois sensibilisation aux salamaté. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde sort, tout le monde vague à ses occupations. Raison bazo pe ces années ceux qui te vendent dans to koliani. C'est regrettable. Merci beaucoup. Toza awana papa na biso à qui je dis déjà bonjour. Bonjour madame. Kambote na ba diaspora nyos bazo landa biso à travers le monde entier. Juste suite à Kaoyo, notre pays a eu toujours un problème. C'est pas qu'on manque de l'argent dans le pays. Juste les gens, ceux qui sont devant nous, ne prennent pas les choses au sérieux. Tu vas voir, par exemple, il y a une grande somme d'argent qui est investie pour un projet. En fait de compte, ce projet-là ne finit pas. Et tu vas voir des gens qui ne font que détourner l'argent. Pour aujourd'hui, le monsieur mérite, il mérite. Il est censé de rembourser cet argent pour que nous puissions passer à autre chose. C'est presque mon avis. Et là, comment vous avez trouvé la justice de notre pays? Non, c'est vraiment formidable. Si on continue comme ça, ça sera meilleur. Et beaucoup de gens vont changer leur comportement, leur façon de voir les choses, leur façon de faire. Merci beaucoup pour votre avis. Merci. Lobby Oyamba qui s'en va à arrestation, il y a directeur de cabinet Ndenge. To se peut pas chef de l'état likambo azo sala mutu nyonso wa kosala mabe fa se retrouver pendant esika wana batu nyonso oya mabe o ba sala mabe na gouvernement bango tout fo bakota nde boloko to se peut na eloko président na biso asali président Fati eloko asali to se peut nango pena makasi fo pena beta pena boloko ne sika na e pona na mana na o asali mabe na asali fa se retrouver pena na boloko to se peut makasi lobi to yambaki ne sengo nyonso pena na kati ya boloko. Omoni justice mboka na biso zo musala na onde ezo sala pena musala kitoko mama eza ko sala musala pena kitoko pena présent musala osala ya kitoko vraiment faut bango tout bakangama etika lisu ba misusu bango pe bakokangama. Messieurs, l'actualité nous oblige toujours continuer kozwa avis à population par rapport à arrestation et à directeur à cabinet et chef de l'état ba 15 millions ou to bunga awawa et puis ya mi satu maman de caméra bazaki na kabila ezaki kama kabongo ba changer poste ayo longwa alongwe mamo pena do na FCC isika zaleki liboso ayo continue mamo de na Félix laisse obasina na Félix mamo de oyo bato lukela mamo de 2023 ya koma président na kati ya mboko kamera za nani
po biloko wana yango toboya na kati ya mboka oyo yo biso toza na besoin mama mode mboka edéveloppe lelo oyo toluka mwana mboka mama mode ki azala lelo oyo présent na kati ya mboka na biso na mboka azala malamu mboka ezala malamu lelo oyo tala position tovandela lelo mai eza te kongo eza te misala eza te tala biso bajene nde tovanda mama mode na bandako neti nga oyo na papa de 5 enfants mama mode inavanda na kati ya ndako na kolesa nini na masuba unazosuba mama mode yango na bando pesa bango na nie unazosumba mama mode parce que mutu asumbaka pe fo lia menga nazolia te siko na usumba ndenge nini tala position tovandela mama mode tinta ya bana na biso na bandako to respecter nyonso oyo ya leta mama mode leta pas respecter oyo ya biso mama mode oyo tozali moni justice mboka na biso ndenge nini ndenge bakangi directeur ya cabinet directeur cabinet so bakangi mama mode kiza mokonzi te mutu akangi te poeza mutu akangi te mutu akangi mama mode kizali nde mibeko mutu ekangi ye parce que mutu wana mama mode akoti nesika mobo mama mode oyo banaki tina te ye akoti sipo yango tokomobenga lelo oyo mama mode kimuyibi seka yibaki yango wana mama mode kibakangeli kimuyibi yango toboya mama mode na kati ya mboka na kikununa. Voilà mesdames et messieurs, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Je tiens à remercier celui qui était derrière la caméra, Herman Emporio. Grand merci à toi garçon Slim. Voilà mesdames et messieurs, Binomo Boyoki avis à population par rapport à l'arrestation et à directeur de cabinet population P et si avis Nayango. Merci Mingi Nabatnion Sobalandi Bisso à travers le monde entier. Restez branchés, bonne suite de programme. Bye bye.